Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bienvenue sur Sarato la TV, chaîne à Bino Actualité. Voilà, maintenant, nous avons un hôpital à Saint-Joseph, na commune à Limité. Bisoko wa Picor, il y a Ndoronabiso, Maman Diane Makila. Vraiment, et on la passe parce que na minute yo, nena ese bino ba artiste comme ne ba indisi ba komi ko bunda bango na bango. Ba artiste comme ne ba komi ko bunda bango na bango. Na minute ezo kibe pété, ba attaquer la presse, ba bi presse to filmer bango te parce que bazo swana. Papa, fungoye la caméra vraiment. Tous la mort vraiment de yoko corps pour te renango. Nini cinquantenaire au monde on a des autres artistes comédiens vraiment ça la passe ndeko na bango kufi pas même 2 jours babani de trouble on baba bande nini vraiment bande ko bota toujours brancher na chaîne à Sarato la TV pour na kozwa ba activité nyonso ko leka vraiment oyo tout akotianga lisu ngape na kotia lisu oyo tout akotianga musapi ngape na kotia musapi moral zwelanga bango be image bango baswanaka biso zo lakisaka bandeko koma ba comédien ba komi bato bosoto bazo mi pesa sous respecter en tant que star c'est qui star et pas na bango ezali sous soutien ba komi ba kuluna vraiment bozalaka wana to la sabino ba image comme ezoleka toleka donc la délégation de mutu nyonso atiki lisala na ye aye na mort mpona kolela diana oye ate mpona kosemea bolingo eza na moto bino mo baza baveugle te bomoni aveugle aza te yango ntango na tantuni bino clair boza baveugle te baaveugle bongatu bomoni sikoyo ya boye tolobake bajournaliste ne mutu bazosambwisa biso yafotina ya banani mabandi yango si biso mone bato bobandi yango ozomona eza kitoko te bango baje ezaka mwa baje na bango bazoswa na bango yanene ekomiko non ozomona eza baje tosoni wapi lakisanga place tosoni te bomoni nini oyo sikoyo ekomi songisongi ya biso na bino elo mosi koleka mpe na kati ya famille ebimi mpe libanda te ife limaka libanda makambo nini oyo bino baofilme boye te makambo na biso te tosona biso tosoni te tobundi te na faso bino bokanisa tosoni te tobundi te eloko moko tolobi ya mabe ayo eza te tosepela na nini tosepela na nini yango na confirmé que biso na kito c'est la YouTube mabe c'est la YouTube mabe parce que obi poste yoka est-ce que obi poste yoka tosoni wapi tosoni na nani bandeko baza ba image bana ngai bandeko basubi no ndenge bozo discuter to sala un peu clair boye kolela ndeko na bino akufi boko ko la discussion en plein air boye parce que c'est un lieu public discussion bazaki na baje non bazaki na baje bazaki na bango na ndenge mo bano sa bango baje mais na campagne te actualité na makambo liwa na morgue actualité soki actualité ebemba actualité to muta sonya wazate ezaki eloko moko ke moi discussion samaki ya mukie eleki nango de momoni kimi ekoti nango c'est tout tosola makambo mosusu ko s'il te plaît tosola makambo mosusu nanga bakati nini eza eloko mosusu mpe eke eleki biso na biso na kati ya kini awa libanda mpe kombi te il faut ka nyonso ekomaka libanda polin tos
santé kozala malamu mais makanisi eza malamu te parce que sango ya mawa sango ya esengo te oyo ekomeli biso. Vraiment papa eza mawa mingi pe pasi makasi komona liwa moko tosatandaki nango te directement kofanda boye koyoka sango wana ntango ekomelaki yo na matoi na yo papa ezalaki nanu ndeni? La mort est naturelle. À n'importe quel moment moto akokende to moto akokufa. Sango aliwa ntango eyaka esalaka moto esengo te esalaka moto pasi. Malheureusement nazwaki makoki ya okoma ça. Mais papa toyebi te parce que mingi pe bayebi te nga pe nazoleka kote mosu bato na ngai yango dianango abelaki azalaki na problème nini kosutuka kaka boye koyoka directement moto akufi nayebi te azalaki na hôpital abelaki azwaki problème nini? C'est que bato oyo bapozaki yo baquestion wana balandaka information te. Diana asalaki crise et crise wana ebemaki ye na AVC. Et pendant au moins 3 semaines, nde yango lelo Diana azongisi molimo pa kolonzam. C'est un peu ça. En fait, l'artiste baye lelo, il nous fallait un endroit oyo soki tobimisi corps, toza na moi place moko tokoki kosala recueillement facilement. Nde yango wana ba comédien lobi na butu bakanisa ikoloba boye soki tokutani lelo na tongo awa ekopesa biso makoki ya kolongola corps awa na Saint-Joseph tokene nango na cinquantenaire soit na clinique quinoise kuna nde espace ya recueillement ezali yango wana esali ke artiste comédien oyo bozomona awa baza na oyo esika. C'est ça, merci beaucoup. Ngatozara so tokutani na yo bana passage nga alinga kote on a sali nini obebisela nga na bafilme obebisela nga ka makambo basouvenir ebele alors ebele penza. Merci beaucoup papa, mes condoléances à toute la famille artistique. Merci beaucoup à vous. Voilà, bandekane c'est bino toko baraka vraiment naza devant maman Saratola. Bonjour. Bonjour Paul Mukendi. Mes condoléances. Merci pareillement. Voilà, par rapport à liwa ya Diane kuta gondengeni. En tout cas que son âme repose en paix. Malgré Tolobarake, Moutousora Koufi Tolobaraka Babola Mounae, personnellement moi, j'ai connu Diane avant Marambaba Théâtre au Akomi Lelo, donc Naeba qui est moi avant. Et Natkala Ozana na prompté. Naeba Nanzela ya Christian Shoga. Na pesi Mbote Sika Azali, mes condoléances Naepe. Alors, Azala, moi, Simoro très gentil, malgré elle a ses caractères très durs, mais Azali, Moutumoro Yamala, Mousoro Yebi, Bomesani, Borovanda bien. Et les locaux Yoka Sangona, Namato, Inanga Kakufi, et Pesi Pasi Mingi, mais Ape Manakimia. Voilà, comment les lots bandeko basé ko bandi de akolo baba il paraît ce qui les lots dans zo kota mabele c'est grâce à Yagabi. Ba bloc on a besoin de trouver comment. On n'a pas de preuves hein. On n'a pas de preuves, en fait, Moussalango, Toloroti n'a pas de balabala bien sûr, mais quand même, attaque Moto, attaque Tangate, attaque Vanda, attaque la première, primaire, deuxième, primaire, te Kibo Moto Kasi. Respect à Baoué et à Rasouste. Na Kibo Moto ezate, na respect à Batoubakufa ezate. On se comprend. Il y a un moment où nous avons chaque fois, ba journaliste, ba comédien, ba musicien. Baroko Matina Souka ke journaliste ya mbete. Parce que Moussa les autres la magito roté. Mais ceux qui bandeko bandeko bazo mi respecter. Bandeko ba mi respecter. Est-ce que journaliste se respectera Paulin? Quand tu dis des choses, il faut réfléchir. Ba journaliste ba se respectaka. Ba kambo ezole ke pa ba comédien yango ezo copie coller ya ba kamba journaliste ba salaka. So ba finga ba comédien ba pédé ba lesbienne. Mais yango les na monde na biso chronique. Alors pourquoi tolingi ka to incriminer bango to juger bango? Bango baza le rôle ba star na biso photo sala bango to sala promotion na bango. Mais lelo yo biso ne to koma ko kitisa na ba musicien na ba comédien. So y baza ba lesbienne baza ba ndumbe ça ba vie privée na bango. Nous on a besoin de la professionnalisme. Toi on a besoin de profession. So y baza ba kindumba na bango est-ce que ta libiso? Biso to on a besoin que basa la musala to moni to seki to beti maboko to kumisi bango.
soki to ana besoin ba conseil na ba compte à rendre to régler bango na privé wana numéro ya Gabi benga ya Gabi obi ke eloko wana le quoi qui na TV sala qui est sopi c'est tout. Voilà, mais Sarah, mais pourquoi quoi accuser Moutakufi, on n'a pas de preuves. Pourquoi besoin accuser Batou? Liwa Nzambe Moutaye bara liwa ya Moutou. Moutou tango akufara lelo na kola na mobali na nga papa Diego Tolamuki na tongo nga na kufi. Est-ce que yé liwe la kaki eke Diego to ozwa Sarah? Non, liwe la karaté. Et puis Moutamon na place Mouta okufate. Ozo comprendre secret ya liwa Moutaye bien wezara Nzambe. Batika biloko wana banaliste na bango à la con. Quant à moi, je dirais na artiste et comédien na biso tout batala média. Batala média muta bengio penza bo boy penza. Bako matina niveau boy arabe mission même kocha caméra. Voyons l'exemple de Sila na Irsil. Ata Sila sora yesi kwa yo tia Sila caméra oloba ni ani o hein. Félicitations na Sila. Donc eza exemple ya ba artiste comédien nyonso basala rango. Poto ka bona yo comment on a déjà Kufi lobby les lobes artistes comme na mort déjà nanu bakundite lokote babandi ko bunda eza problème te ngana matanga na biso famille pe to bunda eza problème te boni bosa ngo problème pourquoi makambo eza normal eza réalité ya vie maba papa eza question ya honorer te place batu baza incompréhension ezalaka bitumbe bimaka kaka na ba matanga na ba fête eza deux makambo wana yaka na bitumbara mais bitumba ngo fe matanga compte mutu akufi mais o eza ya ke mutu akufi te ba problème na bino bayoko s'il te plaît Paulin ezalaka atanga nde to telemia so na moni mutu mo afinganga trop na média na robete est normal. Bolo basiko s'il te plaît kasi yango yo lobiti ba problème privé na biso to yo régler ngo ezalaka ofinga nga siko trop na télévision na moni yo mafinga no tu wana yeka nde to wana matanga boye to bandi bitumbati internet ezui ozo comprendre rien à voir na Moutakufi wana eza ba sensation ya ba humain ozo comprendre so ibatu bazali na ba compte à rendre na bango ba kuta net na matanga boye ba bundi eza normal. So bakutani na bafeti babundi eza normal. Eza normal Paulin. Tant ukande yaka elakaka te omoni ke muto asalanga mabe trop na caméra mais na moni esko fara to silani. C'est normal. Voilà oyambaki prophète Ezekiel après ça qui nombre d'artistes bazo kufa to komona ka liwezoko ba yu en tant que mopanzi sango par rapport au makambo bosolaki na prophète Ezekiel et lo oni nokoyebisa na bandeko ba Rolando Mukolo. En fait ngana croyara na prophétie te. Mais apparemment, tokomi kokoma ko croire mukie na maramba lobaki. Aute ko ebisa biso après liwa ya papa Kadiomba lobaki, batumi bale ba Holanda na ba comédien mwasi na mobali. Papa Gima ya kufi, Diana kufi. Elo ngana olobaka na bandeko nanga ba comédien na ba comédien no ba otalanga. Tolukelonga Nzambe. Bilo musu balekisa nga de fois ezaka na mutu musu abenga na téléphone saka tola na lotelio tellement na croire na ngote mais na fuka ma quand même na ebisi Nzambe ekokisa matendo to ba ebisinga. Alors tokoki pe kondimela prophète te mais il y a important tolukelonga Nzambe. Cherchons premièrement la face de Dieu. Et ça très important battant et ça vraiment mabé. Voilà mes messages na suka na bandeko nyonso balandi yo na famille artistique tout conseil ça. En tout cas pour la famille artistique mobimba mes condoléances tozo partager pas si wana longo na bino parce que to travaille en collaboration sauf que na osenga na bino bo sala loro la si la bisal ou quoi au moni penda ba caméra belé boye au leki est-ce que ebi kenetinga na pesa ba journaliste chaîne na bango poyo télémisinga non on doit généraliser parce que sur 100% 99% nde bazo diminuer respect à ba comédien na ba musicien. Alors ça sert à quoi? À quoi bon ya continuer ko pesa ka bango ba interview? Nde batu bazana ba morga ebele so landi bango ba sa ba live ba lo ba n'importe quoi. Ye muta bomi ye muta zongisi akufi na kindumba hier je pleurais moko zolo ba ko akufi na sida mobala bimaka na masekirika abimine non. Ata to tangeli musala ngote mais kibo moto fo ezala. Bosara Laura si là moi je vous encourage. Merci Massa. Vous avez
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet.